11 ans. 11 ans. 11 ans. 11 ans. Ans après, le grand groupe Flikim Banzangungu vous revient avec un album de 8 titres évangéliques qui renforce notre dimension spirituelle. Bonso bulu zaidi vo Flikim Banzangungu munti ya mvimba miziki miani bweba mevingililanga la musique tobetelaka tata nzambe pe tata molimo mosantu c'est-à-dire na nzela wana nde ezo permettre biso ya mbala oyo toyela bino susu musique moko ya bien oyo ekosepelisa bino ndenge bokontinua kosepela na Flikim Banzangungu parce que ezwi temps molai boyoka biso na premier album bomona biso na deuxième album et puis tosala pause Mais cette fois-ci, bozomona Flikim Banzangungu na elobi ya sika nayebi ke kala mpenza tosala eloko oyo tozoannonce bino quelque chose bino bafani ya bonne musique. Vous en vouliez déjà? bozala ya kobongama bosepela ndenge bolingela ya groupe na bino toye Soyez prêts. bobongisa babonema batelefone bamega ndeko na biso Mazol, Alexandre Mazol yende moto azo produire biso pe publication nyonso eza na exclusivité na ye. Soyez branchés pour vous avoir des sites.